Denis Lessi azali mutu. Akota ba boîte. Voilà, azali pe na nzoto azanzambe te. Mais ce qui a remarqué que asali mbeba asenga kabolimbisi. Ezala biso na bokoko. Mabe oyo sali, oyo ngana sali yo sis. Papa journaliste na kobenga yo na koyebisa yo limbisa ngai. Pona na musala na biso abokoko. Soki na sengi yo bolimbisi te, ezali pe lisu. Bankoko pe ba kosepela te. Par église de réveil, bomona mabete bo sambeli pe mingi. OK. Pona mboka na biso, to moni changement te. Papa yeko porter bino 1+. Bozana miso akomona te, biso batu tozana miso akomona. Na yebisi bino papa yeko bagisela biso 1+. Eloko ezo sepelisanga te. Okomona mutu azali kobela na maladi songolo pakala oyo akoki kobika na traitement oyo ezali traditionnel, mais pasteur azali koyebisa ye te tia nzambe na nga na épreuve yaka na sambela mpo na yo opération ekosila, yaka na sambela mpo na yo kutimu wana ezali konyokola yo ekosila. Président Félix azali kobunda moko tombolo pona mboka na biso ekende liboso. Mais batu oyo balingi ke bandima ye te nde bango bazali kosalela ye ba mauvaise campagne. Ouais, balobi Raf Ngindo, Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindo. Congo Promo. What a plus, what another boss là. Congo Promo deux fois avec le boss Raf Ngindo. Il offre les jeunes leaders de la artiste na yo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Congo Promo deux fois Bolandaka Congo Promo pour ezolo ma vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Check. Messieurs et dames, bonjour, merci de rester toujours branchés dans cette grande émission Excellence présentée toujours par moi-même, Scotty Kabal, où je suis là, votre humble serviteur. Voilà, nous sommes dans Congo Promo Télévision. Cette émission elle est réalisée par Moïse Chimanga. Voilà, c'est les réalisateurs de cette émission aujourd'hui. Je suis avec mon invité, lui c'est Mfumu Muzinga. Fumu Muzinga, voilà, c'est pour la première fois, comprenez. Et voilà, donc on est en direct. Fumu Muzinga, c'est lui qui est notre invité dans cet entretien. Déjà, le décor, ça dit tout. Voilà, Fumu, Mutu Azana Maïli Moebele, Mutu Pazana Azana Aebi Mystique. Voilà, donc avec lui, nous allons essayer un peu de parler de beaucoup de sujets. Donc, Toti Kalipenawa, le Openatora Benana, sujet moro est un peu mystique, sujet est un peu, il y a sagesse, ou est un peu religieux, ou est un peu dans la recherche moébélé. Fumuzinga, bonjour. Bonjour, papa journaliste. Bienvenue dans cette émission. Hein. Merci. Merci. Voilà. Yako Yambayo. Voilà, on s'est déplacé Toyawa, place Yozali parce que il fallait pena Toyawa. Tosola moi mobile, mais avant to solo là, ngala lingi bato batalio pour la première fois ba yeba Fumu Muzinga zanani. Ngana za grand chef coutumier awa na kati ya province ya Kwilu. Na province ya Kwilu na pays na biso Congo démocratique. Congo démocratique. La République Congo démocratique. Voilà. Dans la province ya Kwilu. Na territoire de Bagata. Omoni biso bamfumu tozali pona kobate la peuple. Na kati ya mboka. Okay. Et non seulement peuple, na ba autorité ya mboka oyo. Okay. Biso bamfumu to bate la kabango. Alors tozali kotalisa susu batu ya mokili babungi mingi bokoko na biso na kati ya Afrique ezali bokoko eza très puissant eza na nguya moko makasi yango monaki
Mfumu Kimbangu azalaka combattu makasi na mindele bayebaka profondeur ya puissance na ye na kati ya Afrika awa précisément awa na kati ya République démocratique du Congo yango moni batu babungi pona mangomba ekoti mingi babungi si batu vérité bosolo ezate mangoma atango lobi mfumu sekeza ba église ezali ba église ba église naza contre ba église naza contre ba église te OK nakoki kozala contre église te maintenant bapesa qualité ya o ezali bosembo elingi koloba te ke kobondela il faut obosana bokoko na yo sambela nzambe nzambe ayebi d'origine ya mutu na mutu nzambe ayebi bokoko ya mboka na biso soki nzambe azali ko reconnaître yango soki Mfumu Kimbangu azali ko reconnaître bokoko na biso yo pasteur okoboya yango ndenge nini eloko izo sepelisa ote exactement papa eloko ezo sepelisa ngate okomona mutu azali kobela na maladi songolo pakala oyo akoki kobika na traitement oyo ezali traditionnel mais pasteur azali koyebisa ye te tia nzambe na nga na épreuve yaka na sambela mpo na yo opération ekosila yaka na sambela mpo na yo kutime wana ezali konyokola yo ekosila mais dossier na ye ezokosenga esila na nzela na kutime ba miracle pe za la rappel fumu non miracle non même na bible nzamba sa ba miracle to monango yo za muto za moyindo Mfumu Kimbangu a opéra ba miracle voilà ba miracle wana ezali pe na biso na bokoko yango na lancer message oyo na ba africain ba congolais ba angolais Brazzavillois ba africain nyonso bazana étranger botika konyokama bokosa mingi bokoko ya mboka na biso Congo na kati ya Afrika awa c'est très puissant oumeli na mikakatano okoti mangomba omoni ba pasteur ba prophète ozui solution te yaka okuzwa solution tokopesa yo solution oyebi monsieur le journaliste na tango akala tozalaka na hôpitaux te tozalaka na ba makambo ya mindele te tozalaka kobela te tozalaka kobika na nzela ya matiti mwana kibeka ozwi matiti opirige ye asili aza na hernie appendicite oye topesi yo kisi ya komela mai esili ebimi na nzela ya masuba c'est ça bokoko na biso yango wana. Voilà, je pense que à propos il y a invité nanga ils ont engagé Karaye mais le tout sur la peine on mamba pasteur tout monde ba pasteur moi belé les loyo to ebi que même à 60% bon na biso c'est beaucoup plus de chrétiens et de catholiques ndé baza moi et belé les loyo rota la ba valeur oyo peut-être biozolo ba lelo que ba yindo ba bosani mabeza nini lelo somboka na biso loto comme kosambela nzamba mindele pe nzambe wana pe totali pe que aza kosala ba miracle aza kopesa mama azopesa mama malamu azopesa mabota azopesa misala epa bato bazosambela bino sikoyo ezo déranger bino na nini nga na lobi na bandeko nanga ba africain tozali kosambela mais nzambe azoyoka losambo na biso te okay. Soki totali na kati ya Afrika mboka oyo ezali konyokama République démocratique du Congo ezate biso to sambela ka mingi mais pourquoi souffrance ezaka kana biso ezana président moko ya mboka na biso président na biso a deuxième république na kombo ya président Mobutu alobaka na biso kene retour à l'authenticité yo kanisi président munene ou azoko kanga république lokola Congo ou ezana superficie molai
Ce qui a lobby retour à l'authenticité. A lobby yango pambate. Azana tina. Oh ya lobaki likamboan. Mais maître Pé, est-ce que yango moni tobungi. Tozongela bokoko. Ezana bandeko na biso tala. Papa moko awiti ko ya sima ya lobby. Azalaki na faiblesse sexuelle. Amoni ba docteur atamboli azui solution te. Aye ayebisinga chef sungangai. Nazali mokonzi, nazali cadre na société. Nazali na faiblesse sexuelle et nyoko linga des années, voire même moi si naye a komi ko déclarer na ndako. OK. Mais aye na pesi ye kisi. Avant ko pesa ye kisi na talie. Abimaka na secrétaire na ya mosala. Secrétaire na ye wana azalaka pe mwasi ya moto. Ye lokola za moko azui solution. Na pesi solution. Mais atambolaki na hôpital. Likambo na likambo ezali na nzela na ya. Pour ceux qui comprennent bien, on fumu au traitement de maladie incurable. Et belé. Ozali na ba douleur musculaire. Ba douleur ya colonne. Otamboli ozui solution te. Bengangai na numéro oyo ezali koleka na télévision na YouTube plus 243 85 89 28 472 plus 243 85 89 28 472 na koyamba yo atoza musika na kopeso solution. D'ailleurs na wuti koyamba ba joueur. OK. Voilà, joueur, il y a Bisso, il y a Congo, il y a Léopard. Bah oui, Nigeria. OK. Bah yaki, ils en a guérisseur moko. Bah salaka contrat na yi. Na bango. Carrière wana contrat ici. Azoko beta susu malamu te. Bah oui, tiko yao. Ti nazo solo la na yo balali kuna na ndako. Mais il y a comment na joueur contre Baouti Nigeria. Ba yeko renouveler makambo. Ba renouveler makambo pa na yo. Mais makambo ezo le canal Léopard, yo ko ikolo baningi lelo. Pona makambo ezo le canal Léopard. Oh, mais bazo contacter bisote. Et c'est yo aussi au mona Léopard ezo beta match. Ba sangisi bato wa mayele lokola biso. Totiki bandako, totiki basi. Toboyi kolala na mbetu. Pona match ya Léopard. Tokende kopola. Na nguya o ezali awa na kati ya Congo. Tokopola te. Po bazoko mettre biso na preuve te. Soki ba mettre biso na preuve. Ngana yebi awa na kwilo nazali. Na kasongolunda na yebi nani oyo na sololaka na ye. Toko sangana. Toko fanda. Toko bundela mboka na biso Léopard kozwa victoire. Mais Léopard déjà to bi arabina ba mettre déjà makasi bato ba sela Léopard le rôle batora mort azara déjà wana. L'émission ba tsasu na kati osa moi papa na yebisi yo mort wana tuna ye atana ba Kinshasa na bino kuna. Mort basi balembiye. Cause ezali biso to pesi ye mokongo. OK. Mort ayaki awe pana ngai. Pona match kaka. Ba match wezo ko beta manamboka na biso. To ganyaki pe match wana. Mais mort aye ko pesa biso $100. Oh. Bon, to zalaki ba chef 9 chef. Ngana zalaki mokonzi na bango numéro 1 makamu nyonso. Nzungu wana ezali awo. Après $100. $100. Donc pour 9 personnes. 9 personnes. Tu y comprendre que mort. Azali mwana azana botosité, to pesa ye mukongo. Donc bien pour police à Léopard, on comprend bien. Biso to police à Léopard. To pesa Léopard victoire. Mais mutu to tiaka liboso mort. Comme commissionnaire on est comme commissionnaire mwana na biso to tinda. Amona biso bazoba to pesa ye mukongo. Yango moni tellement to yebani te kuna ye mort muto yebani kuna to pesa ye mokongo.
po alia bambongo. Voilà, mbala oyo ba vérité yango oyo numéro na nga yango wana ezali koleka na bililingi na bino plus 243 85 89 28 472 ceux qui va contacter nga bokomona ba victoire. Voilà, tu vas continuer quand on a une émission, tu vas mettre chef Mujinga Waza invité Nangaï, les lots sur la naïe dans cet entretien. Voilà, mais chef Mujinga, les lots, tu monipe Papa Otaoyawa. Papa Yaki, apparemment, tout le monde n'est pas pasteur, c'est pas la guité pour autant ba comboter pour ne pas diffamer. Tout le monde bateau ba koyarana boyambia fumu kimbangu bazala qui a belé ba sepelité mais yo étant que mutu ya maele fumu ozananga na plateau yo rekolobanini visite ya pape visite papale ou benga visite papale ya pape tout le monde ya chef de l'état ya mbaki mais c'est qui organisé nandolo tout le monde ya stade des martyrs a retournango au bino peut-être vous êtes capable été excusez-moi ya rosala ba biloko wana visite ya pape yo mona ngondeni na misu ya mulili. Monsieur les journalistes, visite à pape za malamu mingi pona mboka oyo. OK. Visite à pape na kati ya République démocratique du Congo na biso oyo ezali malamu et apporter biso un plus. Un plus nini? Nzambe akaboli eloko na nzela na yango. OK. Oyo ya bokoko apesi yango batu ya mayele ya bokoko. Oyo ya bonzambe apesi yango batu ya bonzambe. Monsieur les journalistes, oyebi mboka na biso makile zali ko tanga mingi. Na ba est du pays. Mais papa yoki trop c'est trop atie makolo na ye awa. Oyebi ki azali parmi ba décideurs du monde. OK. Voilà. Koya papa bino ba l'église de réveil bomona mabete bo sambeli pe mingi. OK. Pona mboka na biso to moni changement te. Papa yeko porter bino un plus. Bozana miso akomona te biso batu tozana miso akomona. Na yebisi bino papa yeko bagisela biso un plus. Bitumba wana ya est ekosila papa niati awo. Ezala na Bible na bango wana. Bible lobi esika musali ya Nzambe atie makolo. Kozonga na ye. Changement kozala. Mais vous êtes pas parmi les rares où ma papa na kamwe. Ngabena na kamwe na zapena. Nazali mfumu. Nazali mutu abokoko. Parce que mukuna kutu contre ya lobi ba retourner stade des martyrs à l'église de réveil liboké. Kokoma koniata ya papo awa. Mutu nyonso alinga aluka. Président Félix Namabe akolonga yete. OK. Koniata ya papo na mboka na biso oyo. Mitambo na bango nyonso. Esili mayele. Kokoma ya pape na nzela na mboka na biso oyo. Président Félix azo gagné ba élection oyo tozali kokende ya 2023. Année électorale yo soutenir le président Félix Tshisekedi. Ba komole bazolela koli ezate courant ezate depuis to yaki awa na kikwit na nini na bandu ndoa courant to moni malonga te mais yo ozo soutenir président Félix alors que oza garant et reprotéger tant que fumu ya reprotéger bato oyo kamba. Papa journaliste mboko oyo Congo ekufi kala. OK. Banda na deuxième république. Banda ba Belge ba pesa biso mo Congo. Izali pona président Félix c'était. Président Félix azali ko bunda. Moko tombolo. Pona mboka na biso ekende liboso. Mais batu oyo balingi ke bandi mayete. Nde bango bazali ko sala elaye ba mauvaise campagne. Mwana mboka président de la République Félix Tshisekedi azali ko bunda makasi. Topesa ye chance. Biso bankumu toza sima na ye. Lokola ngai chef Muzinga. Naza sima na ye. Dans 2023 naza sima na ye po bana mboko bazali koniokama. Koniokama esila. Ba o gagner l'élection. Ako gagner. Toza sima na ye, tokosala ke a gagner po na mboka ekende liboso.
Mais tout le monde a rappelé, parce que tout le monde a en les balbara, musique et églises, donc tout le monde qui est musicien belé à travers Penabino. Est-ce que on faut il peut travailler avec un musicien? Mais au travail déjà dans banane. Mais c'est le journaliste. Na le kakamingi na bililingité. OK. Ezali ba témoignage nanga malamu nde bo solliciter nga na le kanabililingi. Voilà. Na yebisiyo pona makambo etali ba mutuno tuninga ya ba musicien. Ba musicien na biso na soutenir ka bango te. Oh. Na yebisiyo bosolo. Na soutenir ka musicien moko pona azalaki mwana na biso ya province. Ranson. OK. Alors, Bandawana, ezalaki na concert na ye ya album na ye ya Kibuisa Mpimpa. OK. Ngai mutu na simba ye. Bozana ba numéro na bango, bokendaka pe ba émission et pas ya ba Ranson. Botu na ye, oyebi chef muzinga. Ako sutuka. Ako loba boyebi yendenge ni. Ako sutuka na soutenir ye. Alors na ye komona ba musicien na biso ya Congo bazabo moko te. Bazabo moko te, bango na bango ko yinana, bango na bango ko swana, bango na bango makambo malamu eza te, bazabo moko te. Donc kata contrat na Ranson. Yango na kata contrat na Ranson pour na makambo ya ba musicien te. Apo ayaka susu te. Akoma ni chrétien. Akoma chrétien ayoka mwasi na ye. Akoma mama pasteur. Ezali malamu ko sambele ezali malamu. On y m'a pas pasteur. Oui oui. Detinani. Oya zali ko tambola na boso. Detinani on y mara parce que tozi pe occasion. Na ba pasteur na ndimaka pasteur moko. OK. Pasteur kaka moko ngana ndimaka. Soki na meki kotala lisusu toko bakoki kozala mibale na nani hapa mfumo natangelo kombo na ye tanga watali bazela ngope na lokola pasteur onga na ndimaka azali moko Denis Lesi na yebisi yo bankoko bazali koyoka nzambe pe likolo bazali koyoka soki otuninga ondimaka ye na nini na koyebisa ye ya mibale frère Patrice Ngoi Mosoko. OK. Ba pasteur na yebi na kati ya Congo mibale wana. To ondimaka Denis Lesi o batu ba limaka te batu ba boya ye. Si marote ya Bible apesa ka exemple. Pe soki a remarqué que azana nzoto boyebi ke Denis Lesi azali mutu akota ba boîte. Voilà, azali pe na nzoto azanzambe te. Mais ce qui a remarqué que asali mbeba asenga kabolimbisi envers bandimi na ye, envers public na ye. Oyo ya teyaka. Donc il dit Denis Lesi pour la vérité. Mais oui, Bible et lobby. Ceux qui ont remarqué que ozali na mbeba senga bolimbisi. Ezala biso na bokoko. Mabe oyo sali, oyo ngana sali yo papa journaliste na kobenga yo na koyebisa yo limbisa ngai. Pona na musala na biso abokoko. Soki na sengi yo bolimbisi te, ezali pe lisumu. Bankoko pe bakosepela te. Pasteur Denis Lesi andimaka mbeba na ye. Yango moni azape na masumu te, po masumu na ye nzambe alimbisaka ye. Na bolimbisi asengaka. C'est ba pasteur mususu. Yo si oyoki pasteur mususu asali mbeba pe asengi bolimbisi. Mbeba na ye akolinga abomba. Mabe na ye akolinga abomba. Bolamu ya Denis Lesi po alobaka clair asengaka pe bolimbisi. Mais au chef na kata liste no bakisi Patrice Ngoi Mosoko dans les grands frères, il y a le roi de la forêt Ranson. Yo tient na liste on a par rapport à la qualité nipon di mai. Bon, frère Patrice Ngoi Mosoko. Nandi makaye parce que nini.
bapaster ebele bakota na baaventure bangolo ebimaka mutu na nzoto. Ok. Frère Patrice aza na makambo wana te. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV.